para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale, mano se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonsoir, bandeko na ngai ba bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bambote ebele bisika bizubino. En tout cas, bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo, losako na ba chef coutumier na biso Boboto Bondeko na bandeko na biso église ya catholique, ba salam na ba musulman. Bandeko na ngai bino so bolingaka la danoise, vraiment moi kopati café, pourquoi pas vin blanc, vin rouge, pourquoi pas whisky pe moi muke malile makasi to chauffer ka nzoto et ça la tokos. Bandeko na ngai biso to ya kawana bo silike la ka biso te, boya ka kolobaka pe bilobela te. Oh la danoise bana na yo mukolo komona pe mwana la danoise ake na nzela mabe, il faut loba pona ozongisa ye na nzela okoki kotika ete mwana moninga azate. Soki mwana aza na kati ya libumu aza mwana nanga, me soka botami aza mwana ya moto nyonso. Okutai na mwana nanga osala makama mabe, telemisela ngaye, gangela ye, lobela ye. Okuti peke asambwe alaksi mutakala na ye loba kotika te, pasino te poni kobomba mabe. Bandeko na ngai na ye to solo la kaka na ko balancele bino ba photo liboso na ko balancele bino boko mona mariage na ndenge ndeko mwasi ya sud africaine alati robe na ye ya mariage ndenge jour ba balanaki na boyi ko publier ba certificat na bango ya mariage boko ya koloba lisusu te ezali bakosi. Bandeko na ngai ndeko Kevin oya wuti kobala mwana na biso Aksa azali gravement marié, azali divorcé te, botika lokuta bino bandeko Kevin, mama ya Kevin bokomona pe ye wana na ko balancele bino pe mama ya Kevin azawana na ndako ya mwasi wana azoko seka aza kolia wana tobengaka ngo ba mama hypocrite. Ozoke na ndako ya mwana mwasi wana entre temps ozolia ye na cc
oza pe na bana ya basi bandeko mwasi bama okofuta oyo ezosala tozolona yango tokobuka bandeko na nga esali ngai pasi na somo ntango batindeli ngai na bacertificat na bango babalana na bafoto wana epuis bafoto récente avant mwana mobali oyo alongwa na Afrique du Sud ye wana tomoni bozomona bauti bazosokola na piscine ambiance ya kitoko boye na mwana na ye na kati ya piscine me botala ndenge esukeli bango mwana mwasi wana bozolobake asalaki fiançailles azalaki wapi bozotuna ba question azali mutu alingala te ayebi eloko te bandeko na nga boni basi ebele bosutuka mobali pa bala otikala pe koyeba te bandeko na nga botika kokondane eza nango mabe te aksa bala na yo nga nalingi kaka nde boyeba ke aksa bali aza lokola na pour le moment aza deuxième bureau parce que ndeko mobali nana divorcé te bakende ko divorcé akende ko divorcé pona aksa zwa chance na ye wana peza kokanga mwana batu kokota lola problème kotelema ko prêcher liboso batu eza bien te ndeko mobali Kevin osali mabe makasi tango oyebi koza na mikumba déposer mikumba na yo papa yaka kobala mwana mwasi na bien bino bana basi bozo sepela bino bokanti aksa na tango oyo aza kimia te parce que alingaki abala malingaki ye na mutu na ye alingaki te abala mobali aza marié mobali nde akosi ye oli boyaka wana bokantia toza ba jaloux toza nini te tozo regretter comment nzambe oyo batosambelaka butu na moi akoye kolotisa ata mwana mwasi oyo ndoto te bato nyonso baza na église wana combat spirituel basoki bapapa tel batel nzambe alotisaki ta bino te mama atikeli bino bana mama wana bana wana baza baorphelin de père et mère bino bato botikala na bango vous étiez où nzambe alakisaki bino te bandeko na nga tokomi na temps de la fin bomoni confusion ndenge ekomi kokota na bana ya basali na nzambe bandeko balobaki tokoyeba vrai na misala na bango misala o deja komi kolakisa ya mike nde place tokoyeba vrai na faux mais nzambe alobi na biso totambola na vrai na faux ye moko mutu aza na droit ya koya kolongola faux mais bandeko na nga eza pasi peuple congolais mibali ya congolais pourquoi boza mitema mabe boye penza mibali ya congolais pourquoi bosalaka boye bino bozoloba ke mwana mwasi wana aza sud-africain toboyi te tika banyokola sud-africaine mais boni mibali na biso congolais bazosala yango na bandeko na biso ya congolais ya congolaise combien bazosala yango na bandeko na biso congolaise ekomi nini eza problème nini bandeko na ngai botala mwana mobali wana photo oyo mwana na yazaki nano bebe mwana wana balobi aza na 8 ans ye wana aza na 8 ans baza na mwasi na ye tango mwana aza na 8 ans baza na mwasi na ye alongwe ake na Congo kuna ake koluka musala na Congo mwasi azozela tango so bakende na Congo bakende ko travailler pe kuna nzoka nde ake kobala libala ya kafu boyebi nini Pasteur Dalo bato ebele bakomi ko condamner Pasteur Dalo aleli tango amoni certificat mariage photo tout bandeko na ngai aleli ndenga zawana alobike na simbi touche nzambe nango zalaki wapi olakisaki ngate bokoki pe ko condamner Pasteur Dalo te ye na ye wana tangu déjà Pasteur amoni déjà que babalisi ndeko wana na commune. Ce n'est pas à Pasteur Dalo d'aller vérifier mobali wana bali ou bien o abalite. Bande konanga, ce n'est pas à l'église d'aller vérifier. Yango bomonaka balobaka soki o bali coutumier bokei na civil. Bande konanga ngai na ko pesa nga mama moko abenga ki alobi la danoise
civil ndele kaka to bandaka ta musu na civil parce que na civil oza na droit ya ko vérifier na pays wana soki mobali no azaka na valaka neti na awa na Angleterre aye ko balo na Belgique oza na droit ko vérifier ko yeba déjà que awa azalaka bala ou bien bala te bako pesa yo ba identité na bako pesa lettre na yeke abala ou bien abala te. Donc c'est mariage civil nde mutu et permetaka et vérifier makambo wana soki déjà mariage civil et pesi ba papier ba famille ya mobali ba ye ba famille ya mosi ba pasteur boko condamné neti pasteur Dalo boko condamné pourquoi papa bata komi na mawa maya misu alobi me na oyo ekomelinga eza nini et puis epa ya mwana ya mama olangi na papa olangi quelle catastrophe ya modèle oyo esalami na libala wana. Nyonso wana ezali faute ya aksa te ezali faute ya mobali tengu bino mibali bandeko nanga mibali botika makambo bozosala bozoko bota bana basi yo papa wana otiki kosundola mwana ya mwasi kuna na Afrique du Sud yebaka pe keta musu congolais moko pe akozongisa biloko ezotika na ba YouTube congolais moko pa koya kozongisa kaka revanche epa ya mwana na yo ekosalo pasi papa na yo na mama na yo baza bien bandeko no basi baza bien comment yo Kevin obanda ko bebisa ba vie ya bana basi ya bato likabakata libala basaleli yo ndenge wana soko ye na intérêt papa okolia mbongo wana ekokangama nango yo na kingo loba penza oye kobala ye ya solo osundoli mwasa sud africaine wana me bandeko papa basilisaka libala bongo te okoti divorce na yo tango parce que fiançailles bosalaki na aksa banda février papa nanga ozalaki na tebele avant bosala fiançailles bozalaki na temps oyo bolinganaki pona ni okotisaki divorce te pona nini okotisaki divorce te osilana na mwana mwasi ya Sud Afrique oyo et puis okobala na yo aksa na normal ata kutu eza condamnable na titre na bango mwana na koyi kobala deuxième bureau te akobala mobali ya bala divorce te akoyi kobala pe nani sikoto koloba kabali mobali ya batu aksa ko salango te azali chantre de l'Éternel sikoto ko bengi chantre de l'Éternel ou bien chantre du diable. Bande konangai oya komona mabe omoni mabe tangu vérité bimi photo loba ba photo nezo kata makambo certificat ya mariage nezo kata makambo me na ko publier yango teta ba pesinga na bombi yango na ko publier yango te ata bosengi parce que ça na identité ya batu basakana kana identité ya mutu te boko zo identité lelo Kevin akoti na famille royale ya mama Olangi so bozwi identité na ye boyebi ke boko okende pe koyiba mbongo na banki na ye mpo na lelo akomi milliardaire. Alors bandeko na ngai toboyi na boyi kopiblie certificat wana bandeko na ngai vraiment tokomi na biso na suka tokomi koshite nakopesa ka conseil na ba jeune fille même ba maman bandeko na nga soki olingi obala mibali ebele bayaka kokosa ebele bakosaka bandeko na nga ebele ebandi lelo te biso ba oyo pe ba mibali na biso tango babala biso na Congo baya na poto ayo bakosa basi ke babala te babota te ebandi lelo te me tobalani ba civil na Congo makambo tu etipe libala ndenge pe sila yango wana tozo senga na ba mama tozo senga na ba papa bozo senga na église na ba pasteur tango bozo balisa bato surtout ba mibali oyo ezaka wuti na poto a Congo aye kobala mwana bino mwasi bokende na ambassade bokende ko se renseigner loba na mwana na mwasi tuna kombo mobali na yo tuna date de naissance na ye bokende bandeko nanga mibali ebele babala na bango na poto awa
babala babota bazokena kisasa bakokende kobala bazokosa bino ntango mwana bino koya na poto akomi kotelengana obiaka na kisasa wana akomi na baproblème ebele baza na poto awa bazosouffrir na bango baza mpe na esengo ya poto yango te parceke bayaki na banzela ya mabe mibali ya bakongolais so bolingi polygamie kende bala polygamie eloko nini oza no muta na nzambe atinda oza na basi 4-5 bala na yo nani aopekisa yo mpona nini olinga koleka na nzela ke nasambelaka nasalaka boye ozosala ngo na basese na basese Kevin obeti mabe eza bien te makambo sali mwana mwasi wana azala ganayen azala nani sokola nzoto na yo koma propre tika kwesa nyonso sikoyo okanisaki nini certificat mariage na mino kobima te boye bozokosa abalaki ye te eza kanga lopango kanga lopango mwasi wana alati ndenge wana na kanga lopango mpona na kamwaka bino bokanisaka bikolo nyonso tu basalaka bapredot wana bakanga lopango basalaka yango te abalaki ye mababala ekomi kaka boye bamama nayebi te soki bamama na bino batata na bino batambolaki malamu oyo eza bafui ya bapeshe ya baparent ou bien eza biloko nini nazoyeba te rythme sambu ndenge moko aksa susu oke kokwea na makambo wana ndenge moko Karine Mokonzi ye wana mobali azokangama na ye kutu mwasi zemiti alingi abota azokangama kaka ndenge moko communauté na biso nayebi te tozolamusaka conscience bamama même oye na live together awa eza live together original oye koluka mobali awa ladanoza apesi yo mobali yaya kende kotalisa na yo 2 mois oza na 2 mois ya kokende kotalisa eske mobali wana abala obi abala te bobangaka eloko moko te na vie kende na état civil ya mboka azali na France na Belgique na Italie kende bayebisa awa kutu na poto kutu ezala na problème te mpo bakobeta pe makambo nini nyonso ebimi mpo bakosenge mpenza original ke pesa biso bapapier na yo ozalaka marié ou bien divorcé bon bimisela biso papier ezolakisaki yo bala te awa basengaka yango yango na makambo wana awa ezala te okende obala civil 2 fois na Europe ezala te olakisa papier monia tokozwa yango wapi yango bazwa kokende kokosaka bino ata ye aksa wana so baloba babalana na Afrique du Sud msu alingaki eleka te conseil na kopesa bino omoni so mobali awuti Afrique du Sud ata awuti na poto ata awuti wapi ndeko nanga mosusu kende na Afrique du Sud aksa wana ebongaki ake na Afrique du Sud ake saisa mariage civil kuna soki penyeza auzaki na 6e sens bonge bosala lobi te mariage civil nanga na osala ngo na mboka mobali nanga avandaka ale coutumier na religieux na kisasa nde place bonge bokanga ye nga naza na nièce nanga abalaka mobali ne aza na Canada akenda osala mariage civil na epa mobali ne kuna na Canada après na Belgique basali mariage coutumier na basali religieux te mso eza idée bien bo banda kolandela mibali na bino na source kende na mboka oyo azalaka mobali na azalaka na Congo kende kosalisa mariage civil kuna na Congo na biso kutukuta ata kutobali na matete okoki obala no na komi na Ngaba obali na komi na Kimbantseke oke na komi na Makala obala no ata mabala 10 ngamo na kena na komi na Limete mariage boy ya bana poto basengi $200 kaka esili papier eloko te papier ngamo na seka na lobi eloko te ba vérifier te ba bien bilo bana poto $200 bo pesa basala bino mariage pebi ke natala na bi eza makambo
mais bana na nzambe bosambelaka ya solo soko ozosambela ya solo en tout cas makambo su nzambe aolakisa yo et puis bino bato bozo condamner mwasi wana Afrique du Sud boti ko condamner asali bino ni est-ce que aza mwasi liboso asali bino eloko te peuple congolais poni bokomi na habitude ya mabebo poni bokomi na makambo elengi te mwasi akutana na mobali na Afrique du Sud mobali azala mobali wana bozolo baza mwana muke mwasi wana pe azani mukolo te e bamsu bazaka bilongi na bango komona boye e bandi ko nuna mais aza mwana muke bato na baza na bilongi wana baza ebele bamsu bazana na bilongi ya bana mike mais asa koma mukolo na msu mwana mwasi wana bato azani mwana muke kutu ta msu azani mukolo ya mobali te bozo bamba eka mukolo mobali eze sengo te siko ba photo wana oboleka mama mobali ye wana na ba photo akenda osala nini na ndako ya mwana wana soki alingaka ye te baoseka na bokilo na bandeko na ye congolais boti kofinga mwana mwasi bato asali bino eloko te oyo ya sud africain asali bino eloko moko te mwana mwasi bato alingana ye na mobali ne babalani baboti mwana na bango moko ntango mosusu mabote ezoya lisusu te bokolo bake mosusu mobali yango mabote ezoya lisusu te yango na longwe na ye apesa ba raison na ye mais siko bando finga mwana mwasi alongwa kuna akende kuna asabwe aza kutu sud africain akende bala Zulu akende kobala Chaka Congo akende kosala boye pourquoi n'importe quoi ce n'est pas bien les Congolais tout ce que vous bozolo bawana ezozongela bana na biso bokoyo na oyela bino kala te bokomona nde bana na biso bazolela mibali bazokima bango ya bikolo mosusu bazolela parce que nini biso te maloba mabe aya bo changer langage bo condamner mobali Kevin oya ye na mbutu na kati ya ba famille ya bato mwasi na kotika te akoleka tina BBC bokomona nde bokosamba nde bokolela bonne chance na asa wana nzambe okende liboso me kokende komema mobali no te na nini babenga ngo nini na liboso na place oteyaka na mobali oyo asisa makambo te keba moto ya nzambe koya kokita keba bozala repentance oyo bosengaka biso bobanda kokota ngo et puis bato nyonso bozokondane pasteur Dalo aza na choc donc andimaki te et puis eza faute na ye te eza faute ya commune oyo ebalisi bango il fallait investir esenga ye papier na ye ya célibat ya Afrique du Sud bon botika ya malamu boya na live together boya ebele boya kozwa mibala bien bamibali oyo baza mpenza 100% célibataire bien titré boya kozwa bango awa na live together voilà obengi la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 ozwi mobile no bien bon tokutani bakala mingi te ba gros bisous bye bye.